Congo France. Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde sur www.congofrance.com, le meilleur site de la diaspora, parce que vous informer c'est notre devoir et rester au cœur de l'actualité c'est notre obligation. Nuit et jour, nous nous battons pour donner le meilleur de nous. Aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons parler un peu sur quelques points d'urgence d'actualité avec Bokechu Ayambo, un des combattants résistants depuis beaucoup de temps. Na diaspora boebi bien que Bokechu azali parmi ba combatto babundelaka mboka na manière na bango depuis ma minkolo o eleki ebele lelo tongato mekako solo la naye parce que balobi azali combattant résistant. Bonjour Bokechu premier. Bonjour, grand journaliste Papa Raphaël na Kinshasa. Oui, Ozali parmi les combattants résistants ya ba année belé depuis makambo o ya combat et bandi nakati ya Ozali na mboka ya Belgique. D'abord eloko liboso na ngonga oyo point de vue na yo par rapport ya discours ya moi Nantemi oyo Ozali ko appeler la population ou encore 2 millions de Congolais babima le 21 août oyo. Oui, merci. Sur le coup, on pas Dieu tout-puissant, le créateur de ciel et la terre. Pour tout ça, on a été colon mabélé en Azali. On a cela qui m'a belé à Congo Nzambé. Là, on a pour que tout ça là-bas congolais. Le coup, on n'est pas Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo. Bon, on a vu les alliés à bas chrétiens. Nous avons tous alliés à Baïba, Baïba, Mwanasemi, Baïba, biso tout tokolekana men kombo ya Jésus Christ kotikala seko na mabele wana lokumu ezonga na mabele ya Papa Kimbangu wana semi ya ebati mboka nezali ya Papa Kimbangu wazalaki grand prophète ya mboka wana abundaki contre injustice o lelo babelge bakangaka ye asalaka 30 ans na Katanga pe abandaki kobeta masambe fouet par jour. Papa Kimbangu était prophète, atikala jamais kokabola mboka wana. Atika Congo ini. Mbebana papa de Kimbangu, Diangenda, Dialukala, Kisolokeli. Atikala jamais koteka mboka wana. Il faut pas faire attention na bitumbo bazobunda. Lokumu ezonga na mabele na makila papa Lumbumba. Il faut pas que Lumbumba akatamaki kemike azanga tumbo mwana sembi faye bayango na langira ba discours na ye ya ko diviser mboka na ifa faire attention Kongo ezali ya mwana semi te totindi ye pe abundela mboka te place tovani totindi ye te oya ko forcer peuple congolais que soki le 21 ba peuple congolais ba bimite ya ko tia Congo, Congo est comme la République, et ça la Corée du Nord, Corée du Sud, moi c'est ma faire attention. Ba magie naie, ba discours naie séparatiste. Oya yé ko sala ba je na kati pa ya kaname, moi c'est il faut faire attention pour akukufa ma belle kolo mboka wana. Le Congo restera uni non divisé. Bon, tout basali accompagnement, qu'on soutenir pouvoir ya occupation. Oh lelo ba Rwanda ba tout baza ko exterminer peuple wana. Motolokola Arido Hippolyte Kanambe. O azali na histoire te na Congo wana. Ayebi aucune langue ya Congo tozana plus de 470 langues dialectes. Ayebi kitir na biso bazairwa te. Rubero azali tuchi Bisenimana Tuchi, Deo PDG Ofida Tuchi, Zoe Tuchi, Moïse Mwarungabu Tuchi, Banoko ya Kagame, Banoko ya James Kabare. Bakanisa Kongo ezali ya Batuchi tende ko Raphaël. Nazali na kanda, komona motolokola Zakari Zara, Mwanasemi. Tout d'abord, il fallait ça l'effort à Soukoulala nous mino naïe.
asoma brosi aluka ta nzete niala na mbandaka anika nano mino na ye totindi abundela Kongo te batika biso bitumba oyo. Alors na ngonga oyo et toutes les façons oui Kulutu Tshisekedi abundi bitumba o lelo azaki bapimeli place ya kokunda Tshisekedi akufa longwa le 1er février lelo je crois 7 mois ngo tozokende o lelo mboka eza na occupation baza kobanga ke nzoto ya Kulutu Tshisekedi ezonga même na Congo wana. O lelo tomona Maréchal Mobutu oyo asakrifaki mpe vi na ye mpona korenir biso bazairwa tozala tata moko mama moko tata na biso Congo mama na biso Congo. Lelo on peut pas accepter que un Congolais lokola mwana semi aya na ba discours ya haine ya ko séparer mboka na biso asa na pouvoir wana te. De toute façon. Alors, moi, Namboka Bokechu premier, Bino, à l'époque, ba combattant, bo anda ki luka bato oyo ba ko telemela, ba telema po ba bundela mboka et tout. Pourquoi aujourd'hui, d'abord, ba combattant boza contre voix moi nantemi tongi to eba d'abord. Pourquoi? Papa Raphaël, même yo même ngai, totini monsemi abundela biso Congo te. Aibika bomisa forbe chebeya to bakufa likora masakra buja di Congo o batayo simba ya John Yumbi ekela ko exterminer ba Congo na ba Congo ye mutazana ba bombe na bandika ye mutazana ba missile na bandika soki ye mutaibi place Kanambe azali akino bombarder na Kingakati a bombarder na bakachati a bombarder na aéroport na Zomboka que aleka aza kobomisa ba Congolais lelo forbe chebe ya kufa Fidel bazana kufa likolo na ye lelo akobeta ba discours ya séparatiste. C'est ça ya ngwana biloko moko ya otosomona neti bangwanda awa bangwanda il travaille avec Aner azozwa mbongo ne kune pas aller à Tundu bazona ba discours ya ba séparatiste parce que bazo coopérer na pouvoir ou occupation. On peut pas accepter tous en besoin ya unité. Yo somona Kulutu Tshisekedi abeta depuis vina mobimba ati de la kufi yo somona discours Tshisekedi abeta discours ya séparatiste. Au moins Mobutu abeta discours ya séparatiste. Au moins le président Kasamu abeta discours ya séparatiste. Mais tant Moïse Tsomba mais kaka kimarambo kawada mwana sema eba ke Congo ezali ya biso babantu. Congo ekokabona mpona ye te Congo ekokabona mpona ye te biso moi je m'en fous nakanisaki ke mutu na ye ekoli nakanisaki ke acomprendre ça sa combat aza koyebisa biso ke o le 21 soki bato babimi 3 millions te bakongo ekoma république amekako yebi bato babanda bakongo wana. Yamona président Kasangu même tango président Kasangu Mobutu asali coup d'état yamona président Kasangu asalaki discours séparatiste akeba na ye akeba mwana sema akeba c'est ça. Alors, d'un côté aussi, il faut qu'on analyse makambo sécurité mususu ezali na kati ya mboka pe affaire ya Kamwina Nsapu oyo ezali komata point de vue na yo koki ozala nini déjà na ngonga oyo ba résultat to encore ba conclusion ya Nations Unies ebimaki 251 exécutés point de vue na yo koki ozala nini mwana mboka Bokecho premier. Raphaël, tout d'abord, merci Ming tout le travail que tu fais aux Agosala Nagatambo Kawana. Maladie à Congo ezali occupé. Maladie à Congo ezali Arido Hippolyte Kanambe. Le fils de Christophe Kanambe. Maladie à Congo ezali Bruno Chibala, Olenga Nkoi, Bajali Sembusa, José Makila Yokozuna. Maladie ya Congo ezali bako kengo wa dondo mokolo wa pombo obemi naku ba Andre Kimbuta ba général Olenga Etumba tout
toute bana mboka na général Denis Kalum, toute bana ba congolais o bazali kosala accompagnement o batiki système et occupation ba exterminer peuple congolais en silence, même lelo bakomi kosala par la force. Massacre ozolekana makamakamu na sapu ezali ba Rwandais Kanambe. Les mêmes gens salaki oazosa na beni kuna na ndenge bakedaka ye na James Kabaré na ville ambandaka na Wendy Sekri oyebi te ke ye moto wana imposteur aza na tête à pays bakeda meme na ville ambandaka baextermina bakongolais bazalaki kuna ye mao Kanambe basala massacre na Makobolo na Chingiching Kanambe wana ari di polite Kanambe tinda Museveni président Uganda na Kagame babunda guerre à 6 jours na Kisangani. Peuple congolais l'air est grave na ndeko Kisasa bana Inikin, ISC, ISTA, IBTP, Université protestante tout bakobo sola na ngai soki totelemi te boyebake depuis 1997 jusqu'aujourd'hui plus de 13 millions de morts à 14 millions de morts. Donc bakobomaka biso ka bandindi te tomonaka bato baboma chef coutumier akamuna sapo asa kufa ne kala tina lelo bazo extermine kaka bandeko na biso na Kasai plus de 3 millions 500 déplacés 1 million Angola. Na France 24, plus de 260 Congolais bakati bango kingo, plus de 62 enfants, bana 8 ans, 10 ans bakati bango bakingo, to absete ndenge wana. Yango na zapele la bande kutu bazana Congo, bana Congo botelema to zala biso tout bloc pour la chasser occupation. Alors, donc makambo nyonso ezoleka na Congo batiweri pasi ya Congo elingi kobake Congo ezali dirige na batuti na batoyo batondami na Sénat o bavandi silence na baparlementaire o baobe minako bayebi ke moto aza na tête ya pays c'est Rwandais ye moto aza koexterminer peuple congolais na batango fort bango tu bayebi mais bavandi silence bazozwa mbongo moko ya miette ye akomi milliardaire obi ke Kanambe akomi na plus de 35 milliards de dollars américains. Mobutu asalaki 32 ans na pouvoir wana ayibaka soki 5 milliards pamba mais ye na 16 ans 20 ans akomi na 35 milliards de dollars américains. Jeannette Kanambe ba milliards asomba ili moko kote ya Inde kuna na bosa na mboka ngo atunga ili mobimba Jeannette Kanambe wana. Alors mwana mboka boketu premier lelo o bande ko mususu oyo bazaki awa to ba combattant misusu bazana sikoyo ou ba résistant to ko benga bangonde ba mi benga ba misusu na kati ya Paris exemple mwana mboka Daniel Safu aza siko na Paris mwana mboka Mike Mukebai ba Gloria oya Lusha bazakuna mais lelo pourquoi pas bato mususu pe ya diaspora to ba combattant mususu ya diaspora ba ya pe a na kin moi échange wana pourquoi pas moi feedback moi comeback wana ndeko nanga moni tout d'abord na féliciter bituba yo ya Mike Mukebai ya Israël Mutombo Daniel Safu de Colézer na leki na ngai Gloria ya Lusha omoni koya koto tozala ba pays moko de droit et ba pays moko okoya na yo osali oyo lingo beti tour na yo et pas la biso to sepelo ka ba meke Mukebai bae pour yona na bande ko yebisa bango ke komba ekomi na Congo bakatiaki tembe lelo bino to bobini yo po koya poto na air na o koya poto to koyamba yo mais moto lokola nga moto lokola ngai oyo akwesi pouvoir et occupation na libanda oyo atemeli ba musicien oyo baza kosala accompagnement na pouvoir occupation ndeko na ngai so omoni combattant oyo aye kuna yo mpo moko omonaki ndeko na ngai Raphaël loba itravaille na Calef ya ner ese moto okanga bakotikela ngai espace na kitara na njini makamona lobaka na sala batikela ngabela na beleta ba discours na boulevard triomphal na ba stade batikela ba rotika ngote ozomona
Alors, mais au moins pour la koya koto eza nango mabete. Oui, Batou o bazali balingi ba retenir eloko moko na passage na yo awa. Déjà élection moi na mboka Corneille nanga lobi élection ekozala te, pareil incertitude ekoti makambo mwa mbutu ndenge moko leko na période ya ndeko Abe Malumalu. Au Batouandaki osela peut-être na dernière minute virage réponse au komaki mbutu lelo lisusu Corneille nanga bazeli pe réponse na ye et créer mbutu lisusu parce que élection ezalate na fin à mois déjà prochain, donc le 19 septembre ezali date où il faut convoquer corps électoral. Point de vue na yo koki ozala nini? Rendez-vous manqué. Ndeko na ngai il faut to ndeko na Raphaël Abe Malumala suka kufa zaidi ngomba kasala akufa kakuja kufa ezata ba muzero la désiré ka ba kufa kone nanga bientôt pe akufa bango tourne konanga bazo sala musala ya ko exterminer peuple wana ngale mbaki ngona banjembo na otindiro ba cedere ngai yo ke chanteur na mbi plus de 30 chansons depuis la Bani Bitumbo pour la route ya peuple congolais libanda tina kati ya mboka na bozana ya mona solo babande kuna ngai Félix o naza ko soutenir il fait ba changer stratégie. Félix na Jacques Kabunda na Martin Fayulu na Pierre Lumbi na Kovo Ingila na Raphaël na Daniel Safu na Make Mukebai do il fait beau tambola na 24 communes. Bon formé batuke bobi omoni mboka na biso oyo tosalaka référendum moko na 2006 plus de 85% ya ba congolais bandimaka constitution ke ba rwandais bakoma ba congolais mais ya gagnaka Jean-Pierre Mbemba Jean-Pierre Abijab c'était inacceptable a gagné Tshisekedi ba mindele batiki ese moto kwa kanambi pinandenga zawana yoke bagage politique. Allô? Allô? Allô, moi, Namboka Boké, tu premier. Allô, papa. Ouais. Yango na lobike. Ndeko na nga na ndenge na uti ko bisayo. Ba Martin Fayulu ba ko rassemblement. Il fait ba tambola na 24 communes ba informer ba tuke. To que élection ya Namboka la biso on sali 2 mandats au tiki mais lelo oyo tikulu Tshisekedi tango atelemaka botolu Tshisekedi élection na ebatika kaye abeti 5 ans ya kanisaki 5 ans ekozala journée moko ebe soki 10 ans mais 5 ans esali pe 5 ans ilekani ba kusala bakor ya bakor tourne kona ngai babana bakor ya Lusaka barwande batuchi barula ba intellectuel congolais bake bakor ya Son City barwande babotola bango pouvoir bake bakor ya concertation tomoni ndenge suka bake bakor le 18 soki nani ya cité de Oya o bakaméléon basalaki tomoni ndenge sukaki kulutu Tshisekedi baye kokubunda na basango selko babimisi bakoro bango moko pe basinyaki o to signé sous réserve basinyaki yango ke baluka inane batika kame mboka bato bakufi ebele toluka kimi ekota me barwande bakoki kokenda boye te banzingami na mboka na biso sikoyo ife bato tu na Congo to se préparer en conséquence to chasser Kanambe. Moi, Namboka Boké, tu premier. Est-ce que 3e dialogue est quelque chose à la voix moko ya libération pour le Congo? Papa, il n'y a pas de 3e dialogue. Tu sais combien de dialogues na Rwandais? Donc, biso ba kolomboka ngai no Raphaël, kolondako, bongo skoto bonde la mopaya, oya konti ko zo télévision, ba kiti to kuti moyibi azoyi ba biso ndako, to ba papa pardon, tikata ba kiti oko, ya to le no fufu, c'est ça? Quel dialogue? Tokokene botina kao, et de toute façon, kana soulèvement batina rango motute na ngai. Soulèvement ezali kana ya nzambe ndenge moni un vrai soulèvement ndenge esalemaki na Burkina Faso soko moni soulèvement
militaire na peuple bakoma esika moko loba président na kei soko moni soulèvement na Tunisie militaire na peuple esika moko Benali akendeki soko moni kanda même tango musée Désiré Kabila kotaki bato balembaki Mobutu babi bon pas de problème totika so ekoya eyaka yango moni ke musée Désiré Kabila kotaka osomona biso toza koyebisa ba Moïse Katumbi na ba Félix Moïse aza milliardaire acha mbongo iso ba militaire na biso bazwa motivation baminga na ba mercenaires toyebi ke plus de 5000 mercenaires baza na kata Kisasa bautu kosisa soki 900 na kito na kuna ye mo mutakena na kito na Kanambe bande ba Rwanda batuti basalaki formation na kito na basaka kuna toyebi makambo nyonso ezoleka na ville ya Kinshasa élection de konangai omoni mboko nga na vandi Belgique na France tango Hitler asokipaka na mboka oyo général de Gaulle alingaka kende élection na Hitler Kanambe akokende na minduki ayaki na minduki akokende na minduki yango mwa biso tobundaka mpona ife tochasse Kanambe na minduki nzela mosusu eza te nzela mosusu eza te yango moko tozobisa ndeko na nga Félix Tshisekedi ke amobilize peuple ou bien minduki ou bien grand soulèvement mais basoda na biso bazala plan B na biso basoutenir peuple tochasse occupation si tolongoli barwande te tozokota lisusu na libulu yo moko vandi na kata Kisasa ozomona ndenge bandeko na Kisasa bazokufa lokola banjinji tokufela nano ndenge wana te depuis tobotama na zai tomona lelo kongola komi liwe komi feti na Kisasa kongola komi mutu pamba likolo ba Rwandais na groupe moko ba Congolais batanga 80 millions de Congolais en otage on peut pas accepter ça tout ça la grand soulèvement mais soulèvement ne faisait na plan B ba militaire biso bazala motivé bazwa minduki kako ezana Kisasa yo aussi 5000 mercenaires bakoboma 12 millions de Congolais bazana na ville ya Kisasa c'est ça le konanga Raphaël c'est ça makambo tozo vivre yango wana. Alors, merci moi Mboka Boketu premier, ça qui est important, tout ça la mise au point moko ya boye, tout ça un peu sur ma question. Il y a actualité nayo, merci pour notre disponibilité nayo. Oui, papa Raphaël, nangana bakisaboui, nangana bakisalisusu. Oui, vas-y. Bato bazako boma ba congolais, bato batie mir entre ba occupant na biso ba combattant tozo bunda ezali ba pasteur. Mais tu as fait question oyo na ninga kina bosa nango mwana Mboka Boketu premier ndenge nini bino pe boke ko panza église ya pasteur Kiziami na Kibila Jean Oscar. Oui que merci mingi Raphaël anticipela ki mingi na ba question otuna ki Kiziami na po aza pasteur te aza commerçant alobi église oneza yaye so ezalaki église ya Nzambe tolinga tokota te mais loko eza baligable na bango basociété na bango yango totushaki kobilika mongi tokotana kopanda église ya Kizamina pasteur ya Kizamina makambo oyo olobaki ne ya chef coutumier azowana me awa eyinda mabe pasteur ya Kizamina azwa bandimi na ye akomi bakombo na bango na milangi ate kokunda bakombo aju batonga soka komi Raphaël Boketu aju tonga atubi na papier aju batonga bakombo no sazoko mazotu bango na ba papier amema molangi wana na mboka moko ezali 15 minutes à 20 minutes na Belgique na mboka moko de Nderle akunda bakombo wana na milangi na cimetière wana kibozambe to Kizamila nalobe preuve Raphaël oui Congolais mawa peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple ya ndenge nini pasteur ya Kizamina azib koma Raphaël Boketu ya bandimi soka komi Raphaël na bande azutonga atoboli na papier azutonga atoboli na papier atie biso na molangi ya munene
amemi molangi wana na cimetière ya Denderle ya Bruxelles mboka moko Denderle akundi bato mabele na tombo bakombo wana yango biso tokenda kopanja eglise wana epuis ye paster Kizamina mwana ya mondimi na ye njiwa auti kote ezem nena azala na komo na etata mapasi kindumbise ekobise tala ndenge bapaster wana batikala mitakala batoka badeniles aloka bapeti nanga mobala mama 100 jours kosa bapondo na mutakala na baoyo do bamama olangi bakakenza bangalasa tala moto lokola mukuna yo mona wapi mboka na bino balobi na bible ke mopaya koki kodirige bino te ndenge Zaire ezala na Congo ezali dirige na barwandais malédiction ezali na kata Congo tous les bapasteur basala bakolo soutenir Kandambe na stade de martyr yango nzambe asubelaka stade de martyr yango tolobi pasteur Walesa Marcelo Kakenza Ngalasa Mutombo Mamba Sikatenda Deniles bamekotia makolo na poto te faux pasteur magicien bon pasteur ni ya malamu azali bazante oyo aza malamu ka loto yango wana babomaki na poison nzambe alobi soki omoni otelebili entre nous mwana mboka bokechu premier babi pe mikolo ba combattant bakomo kotela basera batu mabala bakomo panza mabala batu ba combattant pe mikolo bakomi na ba réalité moko difficile bakomo kota ki libala oka muto abali déjà na poto akoti lisu libala na kati abomi libala ba omoni makambo oyo ezoleka même na Congo même na poto esalema na Israël esalema na tango ya na tango ya papa Kimbangu il y a des Congolais qui sont au côté de la Belge. Et de toutes les façons, ténèbres et ténèbres jamais pour gagner la lumière. Bisous la lumière pour gagner car tant que sommes monaka, oh bazo baboketa saibo ezali bazo kokangate Raphaël, bazo kokangate pour bakati mo mais ka corrompre ba 200,000. Baero ba 2706 M4 mbongo no pretanai soma na ngo batransport batio otaba na bangiringiri kura ezate na ebisa katu mamoki bakubuma yo eleka même pas un katu mamoki akufa ndeko na ngai ndeko soma ba iya ba combattre ya NRP bazali lokola apariko ezosala mosala ya NR batoka pariko bazotelemela Félix Asalini Félix Asalini bazali bakoti ndeko na ngai eza partout tomona ba risk azali aya pe na kisasa emelaye yo mona bakanga ye tomona ebele babi balukuna otai pe na poto bakitai pe Congo tomona ebele pe bakitana bongo nani komo nani oyo ministre sur la diaspora comme nani Ilunga Ilunga azalaki diaspora bongo Sami Badibanga diaspora Evariste Bochard aza belge diaspora nani Tambwe Mwamba aza pe belge baza na ebele ndeko na ngai bazobundisa bitumbu na belge naza réfugié nana passeport na ngai ya uni ya 2 ans mais identité na ngai eza réfugié nakoki kolakisa oyo bata 1000 fois nakobenga ta diplôme nalakisi yo naza réfugié etaki nazobundela Congo mingi balobi oyo botikala kuna bokoma kaka bokobundela Congo mais bozala bino bacongolais te balobi yango mpe ndeko na ngai congolais kozwa double nationalité tomona mpe bamarocain bakoma mpe babelge me bazongaka na mboka na bango sans visa problème ezali wana nde ya tosala nano tochasse kanambi epuis bacongolais pourquoi bazwaki banationalité moyen de vivre kaka bazwa mpo batia stabilité na bango libanda diaspora lelo azopese combien azopese na plus de 9 milliards diaspora congolais soki moko diaspora atindaka eleki meme budget
ya Bruno Tshibala 4 milliards, Mboko ka Congo 4 milliards, budget ya universitaire ya lycée ILB. Déjà humiliation. Budget ya Congo, ezali budget ya université ya ILB de Bruxelles 4 milliards. Budget ya un grand pays, le pays le plus riche de la planète. Biso tokozala na ba budget 200 milliards de dollars. Mon frère, malade ya Congo ezali occupation. Tobunala tozala ini to chasser Barwane na tête à pays. Malade ya Congo ezali ba pasteur. Ya wana zo ba meme ba Moïse Mbiye Gege, ba Make Kalambai, ba pasteur Toms. Ba meka kotsama kona poto tepo to kopelisa bango moto. Ba ba vérité ya Congo bato bazo kufa na Kasai, ba vandi silence. Yo moko oyebi ndeko na ngai Raphaël, église dimanche tambola ta luko tambola ta na 10 églises aminene okoka bango makabo ezoleka na Congo etali bango te kakoka bango kaka Nzambe akosala okoli ya lobi okomana lobi okozwaka visa bango kaka jole oke biso tona besoin na lia na sala na bonga na kende mosala c'est ça yango woni ndeko na nga Raphaël oza kobuna bitumba nga na sepeli mingi ndenge na zio Nzambe abatela mingi na mosala oyo toza kosala napesi bacongolais to baza na Kisasa bayebeke nous sommes déterminés tosila baaméricain te tosila babelge te tosila bafrançais te tosila baanglais te soki biso moko tomilibere te moto akolibere biso aza te makambo mwana nsema tosala ezali baaventure yo mwana wapi autaki kosala marche na biso les soulèvement ezalaka ndenge wana soulèvement mobima ezali accompagné na bamilitaire bamilitaire bazwaka biso nzela ndenge akoleka bana moke kutoka alusha batikaka bango même pas un pas rassemblement Félix azodirige batikaka bango ata espace teke balandaka bango ntina siège bazobombarde bango bazobomba bango na siège bongo okomona oyo yango azoluka le 21 peuple babima mpo babomba bango babete azoextermine peuple na biso bendenge nini affaire attention mwana seni affaire attention totindi ya bundela Congo wana te affaire attention séparatiste alors merci beaucoup mwana mboka Bokechu premier pour notre temps disposé to solo makambo o tani mboka na biso point de vue ya bato mingi o ya diaspora parce que vous allez fait parmi bato o ba menaka ba traînaka peuple derrière bango foule derrière bango pe merci pour la disponibilité na yo ko solo là parce que 4 coins du monde balandio sur 3W Congo France merci pour la disponibilité na yo. Ouais, merci bingi Raphaël na pesi mbote pa mama Didi asuta mabolongo inga na pesi mbote pa camionnette mbola o ndeko na ngai lève toi marche na pesi mbote ni ngambe saya soba bo frère propre na pesi mbote na ba membre tout ya peuple mokozi toza la vigilant na ba discours na biso toza la ini poto ko longa bitumba oyo Raphaël continue musala nao so penza ba sugio ala mingi ozala pa na poto ezali ya congolais moko te oyo bakolo bake ndeko lezera ye poto pona nini make mukeba ye pona nini Daniel Safa c'est année on a droit koya poto nengo nini kolanga soko zinzela na oye okutana na biso tozela ba chemise asika akoyo lula ba veste ojupe ba veste asika D'accord, merci. Mais Nabandi déjà bien, Boyambi déjà bien, Banamboka, Mike Mukeba et Daniel Safo. Ouais, Mike Mukeba a Benakinai, Mike Mukeba a Benanata Kitagi na Roissy, mais la zone avec sur Azul Mira France, a robé toutes les façons, a robé Nangai, Nagoyamba Bango, Nagoyomo Pomona, Nagoyamba Bango Kak. Bazo atamo ba cadeau na bango atamo ba quelque chose baza bato bazo bundela mboka bino tout bozala ba politicien lobi ya mboka wana bon continuer musala nzamba batela bino jusqu'à la libération au Congo tout le monde la libération mboka na biso
Merci Bing Raphaël. Merci moi Mboka Bokechu premier, ça n'est fini pour cette édition. Mesdames et messieurs, Zaki Focus Moko parce que bande Colombie pays à diaspora, il faut quand même qu'on se le rappelle na bande Colombie à diaspora pour bazo ça la partie ya ba congolais ou ya biso parce que élection d'ailleurs prochaine élection en République démocratique du Congo, bato ya diaspora bazana la possibilité à voter et bon on a pe simbote na bandeko o yangai o yanga bandeko. Salutations à vous Mike Mukeba et Daniel Safo équipe boza siko à senet moment boza na Paris na pesi binombote batonios ba congolais bozali kolanda ngai à senet moment bo soutenir bana mboka parce que Congo ezali abiso le travail bien fait et c'est un peu d'encouragement. Merci à au patron du www.congofrance.com monsieur Josué Didi Dipumba, au manager Buxon Bukasa, à Mouna l'artiste pour la prise de vue, merci à Jeffer Mikwete, merci. Salutations spéciales à toutes les personnes qui nous aiment bien parce qu'il est impossible que l'homme que Dieu tient assis là. Merci Tozawana Tosilate. Voilà, merci. Au revoir.